Kabila aza président honoraire aza de ambwa mino longwa. Bino bomona Kabila aza mutu na mboko. Teke ni mutu expliquer ngango. Fati elakisi frère, fraternité. A elakisi amour. T elakisi tolérance. S elakisi simple. H elakisi humble. I elakisi incontournable ou intelligent. Ouais. Quelqu'un au Bakolobake qui n'a même pas étudié a commis au Babengi leader d'opinion nabine. Boketo songana na bar mona limité chez Mère Siska. Bape sae abando répété. Poisa na retard à makasi ba watana bebaleki. Abe tata o Bakolobake souhaité moderniser. Bonerva les mataka. Asalata marche ya protestation. C'est gazata na notion moko te yeba zoeka akuta batandela e bilamba na ba fourchette na mayonnaise abanda kodami. Yango nde na oloba na ba peuple nyonso Tanganyika. Bo sebe na mino na Soweto bo tia mulunge alongo. So bo tia mulunge ako démissionner. Zoeka bilabo yaki. Tshisekedi na zéro national aleki Mandela. Nako expliquer ngo eza point de vue nanga. Mandela simba minduki na ANC litarme. Tshisekedi simba minduki te biki na papier ya 50 francs bika 100 francs. Biki na papier ya 50 francs bika 100 francs. Biki na papier ya 50 francs bika 100 francs. Dans la non-violence, Tshisekedi Magazine Vérité ou Réalité, magazine Vérité ou Réalité. Babi ba salo ezala na kitambo. Salo yaka moko. Salo lomea. Na bengi ba fille o baza lokola ngai ba artiste. Donc boya ebele. Kwa ya Komoriko, avenue Lomami, Numéro 20. Babi bazala na bona ba salo mais salo yaka moko babi salo mona poto. Boziwa. Basi kitoko lokwa ngai. Bino mona ndé na koti na ndé na bimi. Donc deux personnes différentes. Baya kaka. La beauté est prête. Nerva les mataka asalata marche ya protestation te. C'est gazata na notion moko te yeba zoeka akuta batandela e bilamba na ba fourchette na mayonnaise abanda kodami. Yango nde na oloba na ba peuple nyonso Tanganyika. Bo sepe na mino na Soweto bo tia mulunge alongwa. So bo tia mulunge ako démissionner. Zoeka bilabo yaki. Tshisekedi na zéro national aleki Mandela. Nako expliquer ngo eza point de vue nanga. Mandela simba minduki na ANC litarme. Tshisekedi simba minduki te biki na papier ya 50 francs bika 100 francs. Dans la non-violence, Tshisekedi aleki Nelson Mandela asala combat na papier ya 100 francs na biki moko. Non-violence, amen. Mandela ba soutenir et pas ba président dictateur ya Afrique. Mobutu abanda ko tinda mbongo na Afrique du Sud. Mobutu akata coopération na Peter Botha. Ba président tout bala master. Yangondo mona Mandela na utenika ayaka pona ko soutenir Mobutu abima na o ba benga avec honneur pour azala na ba dette morale. Mais Tshisekedi azala na master président. Et en plus Mandela zwa ba appui ya ba Michael Jackson ba beta ba concert pour ba soutenir. Mais Tshisekedi ka biso nde toyebisaka ye toyembela banzembu ya titi zongisa ye na Rwanda. Do biso nde tobanda oyembela. Tshisekedi aleki Mandela na principe Mobutu azalaka ndeko ya Tshisekedi mutu mwendu. Mandela banda obunda na mindele seke ba Afro-Américain ba kote la Mandela. Mais lero zo bunda na ndeko no mutu mwendu. Mais ndeko no ngo azala bon élève ya ba américain. C'est que Tshisekedi abunda na impérialisme. Ozo comprendre
Ngana lobby, oya lingi to ça un débat contradictoire entre Mandela et Tshisekedi nani aza plus grand. Abengi yo to kutana. Ok, yokani, fils Mukoko, question. Lelo oyo, soki Emmanuel Ramazani Shadari a lobby que Akoma a changé. Hein? Akoki pe koko kozala pe héros national parce que Shadari pe azalaki ministre ya intérieur. Balobi tetan ya azalaki ministre intérieur batu bakufaka na Kasai. Même mon pe pardon, Évariste Bocha pe azalaki ministre intérieur na Kasai. Bato pe bakufaka kuna tan ya azalaki ministre ya intérieur. Tshisekedi pe azalaki ministre ya intérieur. Lobby totali na ba réseaux sociaux, petit-fils ya moko, petit-fils ya Bamba. Bamba azali moko oyo akufaka mokolo tolobate Bamba akufaka na Pongabi. Yepa azali parmi ba oyo pe bakufaka. Alors eza lokola mwana ya Rossi a telemi lelo ya lobi que non yende ngaza wana il faut bakanga Kasongo. Mais si on a question wana yo pesa biso penza na no éclaircissement sur yango Shadari pe akoyi kokoma po bakolobate lobi pe Tshisekedi a signaka pona bato moko bakufaka ndenge nini fils Mukoko akomatisa mongongo kolobate ya azali héros national. Héros national eza par rapport na apport oyo memi. Mwana Bamba soki Bamba ozoloba ana akufa na Pongabi alobi ke Tshisekedi mutaloba papa na bango baboma. Ba martyr ya Pentecôte. Na conférence nationale basalaka commission batika ko kanga na bango Tshisekedi te. Baloba même Tshisekedi aboma Lumumba. Oyebi yango te. Eza lokuta. Eza lokuta. Yo mona Tshisekedi na Katanga kuna place bazo tia Lumumba na makambo na bango wana. Tshisekedi aza héros national na apport. Na mboko Tatiana Lem su tozalaka te. Photo Mobutu na ndaku mutazoloba toloba na se bakoyoka biso pardon. Mais Tshisekedi aya loba na batu enlever la paix. Tshisekedi aya lobi que Mobutu c'est un dictateur. Tshisekedi ne disait même pas que on doit négocier avec Mobutu. Aloba que Mobutu doit partir. A beta marche na Pongabi, ndengenga na beta marche ne changer o bakangaenga. Tshisekedi aloba na Mobutu que abotola Mobutu papier na maboko ya ba ministre. Il faut te rappeler bat. Tshisekedi a zéro national yenda mema démocratie na mboko. Lelo biso tokoma koloba. Ngamuko na mona père wana na loba vuma que non. Celui-ci c'est un homme de Dieu. Yenda démocratisa. Babiloko aba kizaka, il est l'héros national. Mais moi je suis en train de dire aux gens ba héros bakoya ebele. Papa Wemba héros de la musique, lobby héros ya théâtre kozala. Répondre à biso non Shadari pas comme héros. Shadara comme héros nandeni. Mobutu kuta comme héros te. Poto osenga pe fachi nzoto Mobutu ezonga ndenge bako senga. Nzoto Mobutu ezonga bakundango na Guadolite. Mobutu comme héros ta. Shadara comme héros na mboko. Bolingi bo créer polémique entre biso na FCC toni. Shadara héros ya nini? Asala nini na mboko. Shadara mutapola na belle élection. Bino bolingara to lo babo po bocha ba titre. Fils Mukoko ndenge ozana yo yebiti mais tozonga non na likambo Paul Kagame. Oyebi ke ba imboka surtout ba diaspora ba koloba te Paul Kagame akokai na epe koya na ete. Pona nini yaki akokai pe to musuko tinda kaka motinda mina ete. Balobi chaque fois kofinga Kabila yo ofinga Zoé. Ofinga soki Ruberwa. Mais tomoni Kagame batu bakomi koloba que non bino bopeto la rabato botika Kagame parce que lelo Kabila akomi bien na batu ya IDPS Kagame bolo baza tata bango tinde na oyoka le Kagame akoti na salle yebisa batu le Kagame akoti na salle so ba mona nga na salle na bimaki so za ko kapeka obete la biso embala le problème ezali to na politique à bon voisinage
ya solo penza na ABT bopetolaka bato. Tatiana topetoli mutu te. Chacun supportera makambo ya sala ndenge fere aloba. Okomi na fere? Te nakomi na fere te tolandaka pe ba maloba ba penseurs. Les musiciens sont des penseurs. Faire aloba, chacun supportera sa propre charge. Lelo yo mwana mboka fils mukoko to chité na émission na biso ya mokolo mwa lelo na likambo o balobi te mwana mboka combattante abundi makasi na kombo ya Monique Kitoko. Monique Kitoko akufi na kati ya bureau ya honorable Kabund. Balobi ke bino ba yi parti IDPS nde bobomi parce que abimaki na ndako na bango malamu na IDPS boko molia bato. Tatiana eske liwe ezala na place mutako kufa. Ko bandaki ye kuna za o ayesoke a Sofachi yo pe na ndenge na o ABT ya botika biloko wana boya nango. Mais famille na bango ba ko sala autopsie. Liwe kozwa Tatiana likolo kutu balobi likolo mobali likolo na yo. Excusez-moi le terme c'est sans tabou peut-être. Liwe kozwa yo peut-être ozolia bou. Liwe kozwa yo na kati ya toilette. Écoutez que liwa parce que le maître de la mort c'est l'Éternel Dieu des armes. Fils okomo osambela. Na sambela makasi ti omona ngabwe ngana mutanzamba basakoli ya o baloba ke nzamba bangomba le Dieu qui n'a jamais échoué. Pasteur no komona. Théo Mwamba. Doyo po sambela. Ouais na sambela ko. Omona te na côté la pasteur Wallace. Les batu balobi prophétie neza mabe. Na lobi te mosala nzambe so lobi bo kipete. Batu ebele ba bie wa lobi mabe ba condamné na suka. Fatia benga wale sate. Yangone na efsa batu ngana fati nous sommes un. Yango epi o mutu makasi o finga bakabuya bakabund. Na finga bango te eza courant de pensée. Toza na kati ya un père te o soko lobi batu tu baloba amen ton église. Na yebisa nde Kabund makambu oyo eza normal kita na cheval. Pe ayoka inga kiti na cheval to yambani tokangani mi photo. Ofukami. Nani afukami? Bazi nde fukami senga. Ah Kabund te. Na parti ya Kabund ko fukami sanga nyama oyo. Gardien. Tatiana. Na parti wana na quatrième personnalité na solo bango ba. Ya liboso na nyami bale nani, troisième nani yo quatrième. Ya liboso za Fati. Ya mibale Kabund. Ya misatu Kabuya. Quatrième personnalité zanga gardien du temple de la démocratie. Bo Jacquemain. Bon on a lobby on nga o bazana on a lobby 4 na lobby 5 te. Ko créer polémique. Bo Fumu Sabat. Na lobby 4 personnes, 4 personnalités. Dans lobby pe fils moko comme président de la République. Ouais, na promettango déjà. Fatia Zozo 2023 après 2023 on a candidat à la présidence, il y a parti. Kawib senga Kabuya. Kabund. Bon les premiers Kabuya. tozo wela ngana. Te toza biso tu bana ya titi. Na congrès après au moins congrès il y a 2023. Fati président. Mais congrès oya Kabund candidat fils ngo candidat Mutamakasa a gagné. Wambiso on sotozaka na sima mutu toyebi. Mutango boyebi na Te ngape na lobi na ngate. kokota maka oza membre ya IDPS po ya voter. Non kota oh. Bon est-ce que IDPS yo kangela batu maboko? Kamingi te to yo ka ba rumeur mo ke Kabila zo panza IDPS wa panzaki parti ya tata Kizenga Palu. Bon, Kabila panza Palu po Palu ezanga ba gardien du temple. Ngasko ngana gardien du temple de la démocratie na boya ko sala. Na tikala na parti. Oyebi ke Tatiana le na oloba na boya ko sala. Na 98% ya osala na présidence de la République. Na kota ango sans audience. Bango ba biba boya ki yo kendo sa kuna po fils mukoko azotia ba kwiti fils mukoko Ko wana tala. bango nde balobi. L'air na boya ke bemba Tshisekedi ya bakundango na cimetière poubelle na banda otia ba kwiti te.
L'air na salle émission ya candidat favori 100% Fati. L'unique émission. Na banda ocha ba kwiti. Et puis côté sambongo belé fils mko fo ebisa biso mbongo nyonso ane côté sala combien. Ndeko tuna bato ya banque Afinka. L'air na yembela Fati Nzembu na studio Fati président. Na banda ocha ba kwiti te. Eza ba petit o ya mike ba IDPS sika. Banani. Na lobi ba petit. O ba senga nga pardon. Merci beaucoup les gardiens du temple. To comme na suka émission na biso boni bete na biso mwa moke penza na ngonga to tikali nango abete boni. Abete za bien. Tozo sala o ba bengi sikoyo machine ya ko implanter association na tina na 2023 to compléter IDPS na o ba bengi poids ya législatif. Nazo travailler na cadre na implanté dans le loko toza en Équateur, toza partout na Katanga. Maintenant nous n'avons un franc ya président. Ils ont un effort à ba membre ya ABT. Mais le problème message na au capital eza o na ko pesa eza nini. Yo muto abandundu. Oboya no Fati ataba ebiso ge Fati okangi TV. Moulele Azala, le plus grand guerrier Namboko. Mais Moulele Abomisa 1 million de bateaux à Bandundu. Tolongwe na Moulele. Lobi okoma héros. Gizenga auta Moscou ayam piaka na Kishasa. Bosala bilanga misili. Botindela e bambongo po Gizenga vimba na mboka o. Akoma premier ministre. Boye bisanga elo kwa sala kuna elo goti. Lelo Fayulu mutabandundu okomi kolingo boma Congo pona ka Fayulu a échoué na élection. Mais nazo yebiso eloko moko Fati oyo lingaka te wana Félix Tshisekedi mwana na mwasi ya liboso abala mutabandundu boye barati boza ba bokilo Fati. Dans tozongi siko na sociologie, yo muto yinaka Fati oyina bokilo na bino. Po mobali nana obotise mwana bana na baoza ba bilongi ya ba mambweni, ya ba matondo, ya ba Gizenga, ya ba Fayulu, ya ba Mulele. Totiana se. Na Congo nde tozawa carte d'électeur ya ba lube ezalaka te. Carte d'identité ya ba lube ezalaka te. Carte d'identité ya baswahili les alagate. Ya banga les alagate. Ya ba Congo pe bato abandundu les alagate. Toi na carte d'identité moko. Ya ba Congolais. Tozala ini. L'épargné circule encore. Na minute au panier. Ezana maboko Fati. Fayulu pe azela. Les Fati pe panier go circuler a otikelae. Tobo manate unité nationale. Chacun à son tour. Merci beaucoup les gardiens du temple. Kasi rapidement numéro na yo po na bao baozana besoin na yo bao bolanda biso na bandundu partout baozana besoin ba s'adhérer na ABT. Numéro nanga ezaudu ezala nazongeli numéro quoi. Na perda ya na aéroport ou ebires les tozo ya to me makor banine. Numéro nanga eza plus 243 85 0 84 65 55. Soko benginga na yambite c'est que nazana parlement debout nazo pesara ba réarmement. Numéro nangeza plus 243 85 0 84 65 55. Okozonga mo gardien du temple de la démocratie. Totika ba polémique nataki na sepoto kunda Tshisekedi. Tokundi derrière les Sphinx, mais je suis en train de dire aux gens qui ont tué Tshisekedi, les lions est mort, mais sa race reste. Je suis parmi sa race. Bino ba généraux oyo, bozo kendaka kozwa ba mbongo ba chinois, na ba indien, po ba futaka ba importé, kalate nazo déboulonner bino. Boleki nzimbi te, boleki baramoto te. Nga naza gardien du temple la démocratie.
nalinga kuna kufa po na cause juste ole na kufa na malaria. Fils mukoko na yango mutaboma Fachi parce que Bokechu premier oloba ke mutaboma Tshisekedi eza mama Marthe na Fachi. Bokechu wana ya biloba loba Tshisekedi asa kolaki. Au moins Bokechu pe asa na nyona mboko. Ngana ebi Bokechu asa muta Swede betaka. Sundama e. Bokechu bokomisa ye leader. Nous avons on parle 24. L'accroissement de la direction Cambiana venu au Parlement. Où est on a exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mampouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mampouya. Alain Lele, rien à dire. Odilon Mampouya. Banakini, Banapoto, Mokili Mobimba. Samsel chèque du nouveau pour un meilleur séjour à Kinshasa. Plusieurs options à votre disposition. Restaurant VIP pour vos grands rendez-vous. Voyageurs, hommes d'affaires, hommes de Dieu. Vous qui désirez passer vos vacances à Kinshasa, voilà un lieu de repos en singleto ou en famille. Samsel chèque vous propose les appartements. Suite moderne avec une connexion Wi-Fi en permanence. Un service de qualité est à votre disposition. La sécurité au point. Nous avons une réserve en énergie électrique assurée avec 2 générateurs. Quelqu'un au Bakolobake qui n'a même pas étudié a commis au Babengi leader d'opinion à Bino. Bokechu Zongana na bar mona limité chez Mère Siska. Bapesa e abando répété. Poisa na retard à makasi ba watana bebaleki. Abe tata o bakolobake Suède modernisé. Bokechu atika biloko wana. Tozolo banaba. Omoni ba question ba Bokechu wana. Ngana okitaka poto na okuta na Bokechu na e basoka zala kombata to azala muta réseaux sociaux. Po ngam kona okita poto okomona mwa bako. Oyebi ngana sina kenda poto wa. Jean-Pierre Bemba Zoya. Eza non événement. Jean-Pierre Bemba Zoya pour faire ça président a sécurisé Katumbi aye Kabila benga Katumbi Jida. Bato baloba ke Fatia za président ndenge Kabila anda kanela Katumbi ngata makolo. Kasenga ya matanga ya papa Etienne Tshisekedi Kabila boyi ayete. Kabila boyi nini? Ye tozoyoka. Tika biloba loba na. Oyoka jango wapi? Loba place oyoka. Bongo ayete poani. Oh. So mutabela malaria lobi akoyate sikoto kendo to loba Kabila boyi. Abenga kyo. Kabila za président honoraire aza de ambwa mino longwa. Bino bomona Kabila za mutu na mboko. Kabila ze le côté. Président honoraire, page tournée. Merci les gardiens du temple. Ouais, natondi bino boto botika kotuna mamba Kabila po bomona ba olaksa on a télé 50 Kabila. Chaîne wana eza ya Kabila. Ezande monga pe so na sali chaîne babando laksanga ta nazolia poto. Ozo comprendre? Kabila azate mokonzi mboka eza Fachi. Humble mais boyeba kombo Fachi onante. Fachi wana yebisa bino kombo wana na bimisa ba signification Tshisekedi muta expliquer ngao. Fachi elakisi frère, fraternité. A elakisi amour. T elakisi tolérance. S elakisi simple. H elakisi humble. I elakisi incontournable ou intelligent. Ou imbattable. Imbattable. Les gardiens du temple, merci beaucoup. Tokomi na suka esengo ezaki pa na biso koyamba po na bino mwana mboka fils mukoko oyo akokoba na ba effort na ye bokolanda penza olenge kani azali na eloko na ye babengi ABT akobunda penza. Merci na bino nyonso bozali belé, merci na boutique chez Mamboli, boutique Béatitude. Merci à Dems Mwamba mobali ya mandefo pembe, merci à John Chongani on otetela ke mafumbe, prompte guérison à toi. Paulin Polé les rassembleurs vieux et à petite sœur na ye.
donc yo ebikara mosangisi quoi. Et joyeux anniversaire encore une fois à Papa de Gaulle. Merci à Champion Magouche Osango Ipon Sec et indiscutable. De gros coucou à Cécile Osango, la confiance du chef Serge Katembo. Mbotama Ela Mpena Tete Osango. Une équipe Mobimba, il y a nouvelle tendance. Topesi Bino Penza, merci Mingi. Kasiso Kinzambe Azongite, retrouvez-moi Tatiana Osango, la fibre optique de la presse congolaise. Na Mikolo Mizali Koya, merci aussi à celui qu'on appelle Alidor Louyeye. Merci aussi na journaliste très intelligent Alain Dele. Merci à tout le monde. Bobo Tobondeko Kobakorenye, Omabota Mabino, Kasiso Kinzambe Azongite, merci. À Henri Kassima Frette, Botalinga na Musika Kitoko Wapi. Consommons tous congolais, boutique d'habillement, Casa Diabramo, chez Jimmy Bofosa, donc rien à dire. Ngala Binoto se retrouve na Mikomizaï Koya Kinshasa Lengio Wapi. Allez, encore une fois, merci à Henri Kassima, Kassima Frette Aide. Merci mon coach, merci mon professeur, merci. Ça me va droit au cœur. Eleng Nango Yangwana. Allez, au revoir. Magazine Vérité ou Réalité, magazine Vérité ou Réalité.